Calendrier africain, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango. Mbuti bali kubalanzi emission mukulu lelo mingi penza ya kumona bino tango nyonso muzalaka ya mingi na tina ya kulandaka emission na biso mukulu lelo emission yekilama na tina ya kulimbulaka manaka na biso bayindo topeka André africain. Tango nyonso mona kabino ndi kumonda bwanga boiba eti tuyaka na biso kaka na tina ya kopesa ka manaka ya mukulu pe kulimbola manaka na biso bayindo calendrier africain. Tuza bikomile longo na lokasa pona kokoma pe kosimba manaka na biso ba yindo. Elona manaka na biso ba yindo tozali bongo mokolo mwantuna mwasambo na bopemi na biso ya mibale na sanza ya zomu na mibale na eleko ya kisiu na mbumo kama na tuku misato na sambo. Lokola tango nyonso tobaisaka manaka na biso na manaka bapaya po ete bososoli ya malonga ekoka bongo na kozala kulandela bongo manaka bapaya. Lelo tozali bongo mercredi le 29 juillet 2026. Ce qui tokobaisaka manaka na biso na manaka bapaya toyeba ete ezalaka nango kaka pona bososoli ya malonga ekoka bongo kozala kasi mingi ya tina ezalaka nde manaka na biso. Manaka na biso nde evanda na kati ya kozala na biso na kati ya bomoi na biso na kati ya babongo na biso etikala kobunga biso tina kati ya bomoi na biso pamba te tongo ya moke na tongo ebi ete mokolo malelo toza mokolo mantona. Mokolo mantona maboni mwasambo nyonso wana ozobela milimo ya bakoko na biso ezoya bongo na kati ya mokili na biso ezali kodesenvote milimo nyonso oyo mercredi akoluka kokotisa awa na kati ya mokili na biso bayindo po ete milimo nyonso ya bapaya ezwa esika te awa na kati bongo ya mokili na biso. Bandeko balanzi na kati ya monaka na biso bayindo na bopemi moko tozalaka na mikolo minei mokolo makonto mokolo makenge mokolo mantona pe mokolo mwankando. Na kati ya sanza moko tozalaka na mikolo tuku mibale na mwambe pe babopemi sambo. Na kati ya mobu moko tozalaka na basanza zomu na misato tozalaka na bileko mitano tozalaka na babopemi tuku libwana moko pe tozalaka na mikolo kama misato na tuku motoba na minei. Wana ezali olingi kani manaka na biso esilaka bongo kotambola kasi eleko oyo tosili bongo kozala na yango ezali bongo eleko ya kisiu. Eleko ya kisiu esalaka bongo basanza misato oyo ezali bongo sanza ya suka oyo ezokende bongo kosila po ete tokota na eleko mosusu eleko ya mbangala tolonga na eleko ya malili tokota bongo na eleko ya bamoi ya makasi. Bandeko balanzi tosuka pe kaka wana te kasi totombelaka lisusu bambotama elamu na babotami na biso ya mokolo malelo totombela bino bambotama elamu tika ete kimi walongo fumuki mbangu ekwa koyingela bino kati mabotama bino lokola bobakisi lisusu mbula moko na kati ya kozala na bino awa na kati ya mokili ya mosuni bokoba lisusu na kati ya etumba lobiko ya loposo moyindo bozala lisusu bato ya mayele pe bozwa milimo ya bokeli na kati ya mokili na biso pamba te tomonisa bongo biminduka oyo ekokamwisa bongo mokili mobimba. Tosuka pe kaka te na kotombelaka bongo bambotama elamu kasi totiala bino binzaka tokoki te kokata manaka na biso ya mokolo malelo soki nanu te kotali video du jour oyo basili kolengela biso na mokolo malelo tolanda bongo na nsima tozongela. Soki na époque coloniale église catholique pe protestante na kati ya religion chrétienne et soutenaki colonisation et soutenaki régime colonial
parce que Léopold alobi na bango bokende ko apprendre bayindo bandima pasi bandima bobola soki babetie mbata na litama oyo apesa su litama mususu bandima babwakela bango soyo ote batona bakokende soki bazonyoko na bino bino bokokende na bino lola église ezote ya bongo bozala lokola basantu o babetaki bango mbata bazongisaki te basantu église nde ezalaki kote et soutenir ba colonisateur à tel point que régime politique colonial pe administration coloniale evandisaki bokonzi na yango na kimia parce que bandimaki baniokwama na mateya ya ba religieux donc ba pasteur blanc ba abbé blanc ba évêque blanc ba sœur blanche ba mère supérieure blanche nyonso babandi ko former pe ba évêque na bango ba Kimbondo ba cardinal Malula nyonso ba évêque Moke nyonso former pour la continuité to le bela ya fonctionnement ya église. Mais soki sikoyo tozwi indépendance et que église wana ezo continuer kozala na kati ya mboka na biso ndenge nini bobongo la mission ne sika bo appuyer l'état dirigeant ndenge na époque coloniale bo appuyer ki ba dirigeant colonial bo appuyer ki ba colonisateur po anite le bo appuyer ba régime en place ba régime post-colonial bo appuyer yango ke non bosala boye bozongisa boye boyebisaka bandimite mpona kosunga badirigeant na bino pe badirigeant na biso ebongi soki balobi boye biso totosa mpe tosalela batravaux forcé esalema na mboka oyo babilanga minene esalema wana bamboka oyo ezalaki koalimenter bacolonisateur oyo soi-disant classe ezalaki ofele alors qu'en réalité classe ezalaki ofele te baboti bazokende kosala bilanga mpona école bana classe bazosala mpona l'état mpona basango bana classe bazosala bilanga oyo baproduit wana ezotekama mbongo wana bazokata ndambu bazofuta baenseignant muke bakosi ke non classe eza ofele me na bainterne baboti bozala komema bino moko bozala kolesa bana na bino baliko balanzi biso na bino toti bokolanda fumu kusukia muzala panda na ngola koko ya suka mboka fumu ne sungia nzila na wengi basili bongo na kotalisa biso penza biso toyokaka mingi ya pasi ntango tomonaka bandeko na biso bayindo bakendaka bongo na mangomba oyo eya mpona kobebisa biso na mangomba oyo eya bongo mpona konyokola biso na mangomba oyo elukela biso pasi yango bakotaka bulu yeke na kati ya bakonzi na biso ya mboka kaka bango moko bakotinda bino boyokana kaka bango moko bakotinda bino boyokana te ezali église moko oyo ezali satanique na kati ya mokili na biso bayindo baliko balandi émission na biso mokolo malelo ezokende bongo na kobenda suka kasi baye oyo bozwi biso na nsima ya ngonga boyeba ete lelo na malaka na biso bayindo tozali bongo mokolo mwa ntuna mwa sambo na bopemi na biso ya mibale na sanza ya zomi ya mibale na eleko na biso ya kisiwu na mobu mokama na tuku misato na sambo baliko balanzi ki bosepelaki bongo na manaka na biso ya mokolo malelo boyeba ete moto atambwisaki bongo manaka ezali ya bino ndeko monda banga ebongo na nsima ya kamera nasungamaki bongo na limakaba nazongosima tondo na basali nyonso ya vam television nazongosima tondo na bino nyonso bandeko balanzi ntango nyonso bozalaka ya mingi na ntina ya kolandaka emission na biso mokolo malelo kasi tolobala nini natombeli na bino ntuni lamu na mabuta matoni Calendrier africain, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Manaka ya baino,
tutusa yango tusalelango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusalelango